t'es malade, fille de puta, Marie. Vas-y, bipolaire comme ça, toi tu es bipolaire. T'es fille de puta, imbécile, clochard. Fille de puta, Marie. Fille de puta, vous faites tout le imbécile, va. Descends, Marie. Descends, Marie. Fille de puta, imbécile, carade. Imbécile, va. Ça va pas, non? Je te dis bien, écoute-moi bien, Marie. Tu ne peux même pas dormir. Dis à ta fille là, position à la police. C'est elle qui avait tué. Imbécile, Marie. Imbécile, Marie, fille de pute, imbécile, va. Imbécile, clochard, va. Imbécile, ferme ta gueule, ferme ta gueule, descends, Marie, descends. Si tu dors, tu vas mourir aujourd'hui. Regardez-vous dans le miroir. Comment cette pute là, même là, il a vu même se passer la vérité. Imbécile, imbécile, va, clochard. Descends, va te faire foutre. Va te faire soigner aussi. Va te faire soigner. Là, vous ne dormez pas parce que le sang de Vous n'êtes même pas civilisé, vous n'êtes pas capable de parler sans insulter, sans faire des menaces. J'ai nique ta mère, ok? Marie, j'ai nique ta mère. J'ai nique ta mère. Tu vois, descends, de parler caca ta mère, c'est toi qui l'as dit. Nakambe koti mobula Marie Bella mama ya Louane eyindi tu m'attends aujourd'hui, je peux pas dormir. J'ai nique ta mère, imbécile. Tu es psychologue en Afrique parce que vous n'avez pas besoin. J'ai nique ta race, imbécile. J'adore les noirs, je suis pas raciste. J'adore toutes les nationalités. Imbécile, pute, poufias. On n'a pas besoin de toi, imbécile, va. Tu viens parler au Congolais, toi tu es qui, toi, Marie? Toi tu es qui? Marie chérie. Tu viens parler au Congolais, ça pas, non? Imbécile, va. Imbécile, comme ta maman. Ça prouve que vous êtes... Est-ce que je peux dire Vous voulez pas la vérité, vous voulez pas la vérité. On n'a pas besoin de ta vérité là. Imbécile, va. Clochard, j'ai nique ta mère. Adèle, on écoute Tata Claudia, oui. En fait, c'était vraiment, excuse-moi, je suis très déçue parce que je te suis de temps en temps, mais de ta part, je suis très déçue. Tu es en train de faire des gestes de bagarre, je ne sais pas si ça te plaît. Une personne qui vient parler de notre communauté sauvagement comme ça, en principe, tu es censé la descendre direct. Marie, je nique. Marie, tu es une pute poufiasse. Tu es une poufiasse, Marie. Moi j'avais de la peine pour Alexandra, j'avais de la peine pour Charles. Je nique la race, imbécile. Toi tu es qui? Marie c'est bon de vous entendre, vous êtes venus.
Obenga mwana kuna, ozoleba que non, moi je suis là, Marie Chèque, Vous êtes des racistes, vous êtes des racistes, vous êtes des racistes, vous êtes des C'est vous les racistes, Marie. Rien à faire, vous êtes bloqués dans votre tête, il n'y a rien à faire, on peut rien vous dire. Méchant contre nous. Bon, la rage de pouvoir comme ça. Tiens pour la mère. Va chier, Colline de tabarnak. Qu'est-ce que tu rencontres, si moi, imbécile? Colline. Calmez. Oh, Calmez. bon signe. TikTok et Chilinga déjà un message, bon signe à la française, t'es passé au Papa déjà de télévision pour dire que liwa eya pona mutu nyonso lelo mobali nanga kufi lobi kozala mutu mosusu mais ambassadeur akufa na masasi babetaki masasi trouble ezaki na Kinshasa. Oui, c'est qui? J'arrive. Alors eloko na ina souligner place wana soki l'état na biso a telemi na l'état canadien basololi ezala makambo mosusu tokoyoka te tokoyeba te mais au moins eloko moko ekobima wana parce que ce qui tolandi tant moto azoloba ke je crois ou je crois pas, ça veut dire tout ce que nous croyons c'est des choses que nous savons pas. Tout ce que nous croyons pas ce sont des choses que nous savons pas. Tu peux pas croire quelque chose que tu sais, non. Mais nazolanda déclaration ya mwana moko ya sénégalaise azaki pe na Canada kuna comme bandeko nyonso boza na Canada. Moi je vous remercie comme dans ma tondo tina bandeko nyonso oyo bobimaki bo manifestaki pona mwana na biso mwana wana azolakisa clair ke babomi mwana na biso ndenge toyebi yango. Alors police azali chien policier ya ba juge et ba juge baza ba chien policier ya l'état na bango. Ça veut dire que la police ne peut pas faire quelque chose de lui-même quand il veut, comme il veut, surtout au niveau où Marumbo est commis. À ce qui concerne Ngunda, Ndenge Richard Outikoloba, et ça na dimension mon côté. Ngunda, c'est vrai qu'au début, ils ont Nations Unies. Après, chaque pays peut diriger Ngunda, Ndenge Naïe. Canada, au Bengano, na Tongo, au sali recours na au niveau au commissariat, Tititi, au gagné, au réussir. Mais tant que comme il est camo, ils ont quoi? Kiser l'état moko, bah oui, pour bimiso dans 2 jours.
nde bandeko mosusu balobi oke bakoki komalmene mama na biso ti vise esili babine bosava soki epa na bino kope esili ne vient plus ici bakomosala mama na ndenge na bango toza na fe moko mpona monopoliser parole te eleka na États-Unis. C'est vrai qu'on ezalaki entre bango na bango ba États-Unis. C'est un documentaire vraiment trop riche. C'est français moko moto asalaki yango. Titre nango ezali un coupable idéal. Bakanga mwana mobali wana ya 15 ans awuti kolesa mbwa na ye parce qu'il y a eu un mort d'homme. Bamoni moto akomaki te meloko ezalaki noir bakangi un jeune noir bakotia na boloko. Avocat d'office oyo adéfenda ye na état wana comment on appelle pas bourgmestre ici en Belgique on dit bourgmestre mais maire ya ville ya état wana baebisi avocat soki kaka o continuer na dossier oyo tozobengano na état na biso babengana avocat pratika mais loko azaki déterminé à continuer nango tina suka ya makambo emonani ke le jeune garçon il était innocent. Mais baparents na ye te batelemaki babandaka ko bango balelaki kasi totindaki basi na bapoto totindaka bana na bapoto na batana oyo yo moko ozolinga otinda mwasi na poto yo moko soko oyaki ebele ti lelo ta mosusu mwa makambo mosusu ya bielingeki ezali basi yango totindi bango na bapoto abo misusu lere mibali balandi bango ekokuta basi wana deja babala deja basi yana babala deja misusu babotisi bango misusu basani misusu babotisi bango olobi eloko mo wana oyebi ke esalinga passivement eloko mo olobi wana etushenga makasi bozalaki na ngola bozotinda basi na bino poto yo tikali otindi momi kende poto mikili yo un jour okoya me bandeko na biso mpe ya Maroc batinda ebele na poto basi na poto. Est-ce que ezaki ndoki tobenga yango eza motema mabe ubie koloka yo nano ke mboka wana te komo kozwa mwasi notinde na mboka wana pe mboka ozotinda wotinde lisala te wotinda ye poto lelo bato bavie bebi na bapaye ebele eza par rapport ya natindaki mwasi na poto mais mwasi yotindi na poto na minute tato solola akoma déjà mwasi ya moto déjà boyo kuta basi na bino botinda ki poto babala bango déjà est-ce que vous regrettez ka ndenge boyo kuta basi na bino déjà bakoma derrière ba vie mususu ba changer ba vie bosaki pourquoi bono zona le risque wana yotina mwasi poto avant bon ndeto lo kaka 600% ya bana basi bakoki kozala entre 80 baza ya mabe 20 nde bakoki kozala ya malamu kasi mingi oyo batu oyo batinda basi na poto oyo baye kolanda basi na bango ebele nde bakutani na baproblème ebele bazwi ba AVC. Et donc misusu ba vie na bango baby misusu ba baby si ba foyer na bango pour na ba condition ya kotinda mwasi na poto donc ça veut dire poto za na ba réalité yo lobité na minute ngane na za boy na sali likanisma malamu na tinda mwasi na un jour mwasi na ngai soka zui un jour nga peso na ye na ozala dali bon kasi bason la to tinda ka bango mwasi ba tika kaye 2 ans 3 ans 4 ans donc mwasi batambula na elongo boye bo installer kasi ko kamata ya tinda mwasi ote yo kende nano dans 5 ans bote dans 6 ans na landaye na mboko ya malili oboye bandoko baza na mboko boye defate bato oyo bakotaka plonge baza ebele na kati ya mboko ya bakotaka plonge baza ebele na kati. Bonjour. Bon dimanche à tout le monde. Bomoni ndenge YouTube epesaka biso ekomela biso respectuer et que vous devez vous conformer au règlement de la communauté. Bon dimanche. Alors, vous vous souvenez de jour, le mercredi, le mercredi passé, qui lobi à l'autre dimanche. Et ça qui n'a mutu moko ayaki kokota Antoine Mapeka, photo nae yango. Antoine Mapeka ayaki kokota finga kinga nini, ani makwakala elongi balobi elongi mabe. Na bandi kokoma na bande komona ye banda kala bande konanga na kipaki te, OK? Na kipaki te mais na omona ba commentaire. Na tuna kibino liboso na bato, na tuna ki na bi. Awa yo ko finganga. Na ebite est-ce que za compte privé? Est-ce que ba pirater compte na yo? Est-ce que oza faux compte parce que YouTube eko sakate. C'est Gmail. Nde mutu ezaka na kati wana.
atosali ndenge nini atosalaki email moko ya lokuta YouTube etindaka vrai identité na yo mutu oyo na kombo ya Antoine Mapeka nakendaki nazwaki photo na ye nalakisa bino en pleine émission. Vous vous souvenez de ça? Abandi na simaka wana na live abandi kosenga pardon mama ni na banda kotalo banda kala naza fan no na banda na Congo mikili ngala ibisaki bino nini na lobaki na pesaki ye 24 heures ka wana na lakisaki photo na ye na lakisaki identité na ye nazwaki quand même mafinga o afingaki na lakisi bino OK. Le nalakisaki bino nabaki nini nabi nakoya kobanga na yo te po mafinga no eza na kati tango na kati live nazwi photo na ye nalakisi na kati live natindaki yango na Facebook na Facebook na TikTok bamonaki. Alors les gars à question Asuki Wanate azo continuer kofinga nga na ba commentaire. Les règles que j'avais fait ezake nazwaki compte na ye wana ya Antoine na blokaki yango. Nakendaki na masque yango. Nakozongisa yango pe. Nakendaki na masque compte na ye wana. Tawa na masque ba mafinga nyonso ekendaki. Na koti na ndenge ya systématique. Là na koti na ndenge systématique na ye kozwa ba ye koti nanga na kombo na ye vrai kombo na ye yango kombo ne zaki Antoine Ngabo Mapeka alias Chico Kakienza bomendenge ya kofinganga ba mafinga na ye yango anima kwakala ndumba ya ngaba. Je veux juste comprendre ndumba ngo ya ngaba ngana tikalo fana na ngaba te. Tango ake kuna kaisi ke ninga changer kombo ke ngai yani na oyeba te yaya yo tuna ki batu te obi ke bandola nanga banda Congo mikili se koyeba kinga no malamu te obandola nanga Congo mikili depuis Congo mikili banda kolandanga no oyeba kinga de bien te oyeba kinga vraiment malamu te parce que si réellement oyeba kinga on non ça les locaux qui ko sala te nga toza na 2 ans nga so na ye na ota 2 ans no ka wana to bandi ko solo la kitoko to solo penja bien posé parce que bino boyaka ko finga bato muta sali le côté o telemi o fingiye o bosani tout o bandi ko senga pardon mais lo kaisa ikaki na bosani o yaya nga bosana na nga likambo te ngai na bosana ka likambo te nga bosana na likambo te nga bosana na nga likambo te yaya lokolo yaki c'est que torobina penja das bitela kata obina ngo kitoko comprendre OK okoti na continue vrai compte na yo ya Facebook ya Google plutôt na Google etindaka bato na Facebook etindaka bato na TikTok na ba Gmail na adresse IP na yaki bomoni donc il a saisonné mbisi nanga munene wana mboto alors na yaki na koti etininga na Facebook na ye etininga na Gmail na ye na baki na bino nini na lobaki boye awa yo ye est-ce que ba trike nini na yo abandi kofina saki rare na on a kotaki au moins 5 minutes 3 minutes abandi ofinga na commentaire wana après live na nga ya mercredi abandi kofinga 3 minutes afingi 3 minutes afingi oyo telema na taille na photo bo 1 heure afingi 2 heures afingi qu'est-ce qu'on a ke alongoli compte wana lokwa na blokaki ye na Antoine Mapeka aye ko kota sko na compte oyoyo na compte oyoyo Atonga boso yango Atonga boso ngabos makese yango bomone na jusqu'au photo na yeyo bota no muto aye ofinganga vraiment franchement bota les locaux pour ba commentaire na ezali lelo na tongo na dans une heure déjà
auti olobake non naoyoka mawa naoseka parce que moto a triché kombo na ngai soki photo mais soki bayebi ke batriché kombo no be photo na yo nde batriché comment ozoya na bacommentaire kofinga obi na nga ndumba ngaba ka jour wana mercredi ofinga yenga bongo yaya oza kitoko te par respect libolo ya mama na yo omoni yo kaka le même photo eza na kakese Chico kakese oyo soki kakenza oyo kaka le même photo eza na Chico oyo kaka le même photo na veste tout atonga bosi makiese mapeka soki mapeka ya yanga te nga koyaka nga baje motoli se likolo te yoyo noya noyo selo live leo naza dimanche na ndako na koya nanga a commis à maman c'est quoi avec moi pour m'insulter mais ne pense pas que tu as le monopole des insultes. Jamais je n'ai répondu à tes pubs. Veux-tu bien arrêter? Et je comprends qu'on a piraté mon ancienne page Facebook. En tout cas, vérifie. Je ne suis pour rien. Di bola maman na yo. Omoni mutango ofinganga. Tana ne longia mutango ofinganga. Chico kake Mackenzie. Soki Mackenzie. Yo. Chico Mackenzie. Atwani alias Atwani Mapeka Bangosi. Yo ti oza elengi te tala nebite wana eloko wana otina se wana nini mandefu na tuni yo mandefu yo ofinga nga ndumba ngaba okasanga na zala na ngaba nana olongwaki sasa na tiko ofanda jamais na ngaba yo ofinga mwasi ya mutu okoti na live na ye ofingi mwasi ya mutu ofingi mama ya bato ofingi yaya ya bato ofingi star ya bato ya bafani na ye okasa pe yake nga na otika yo oza lokuta franchement oza lokuta oza vraiment lokuta ya noko fingo kitoko lelo zeya no na sana no na saisonnier na no poisson na nga comme ça toko finga na kito lelo no finga masoko ya mama na yo no finga libolo ya mama na yo no finga tout ya yo zelanga na zoya no fingo kitoko lelo na ofinga yo kitoko Ngabos Antoine Ngabosi Mapeka alias Kakenze Chico bino boluka makambo bokoko sisa ngote na yebisaka bino ngazaka FBI po Gmail ekosaka te ndeni ememinga na Facebook na yo ememinga na WhatsApp na yo WhatsApp nde na oluka numéro na téléphone ezala publier kala mingi te ngasaka na bino ba jeter mafinga no tout ezali mafinga na yo tout eza nyonso eza Atwani Mapeka yoyo Atwani Ngabos yoyo 5 abonnés na compte na yo so na koti awa na okuta compte wana parce que ngande mutu na bloquer yango mais na kose na débloquer yango omoni page na yo ya Facebook siko eza yo obake ba pirate nango o pirate yo pe nango o pirate yo mususu yo yaki kofinga nga abakuluna oyo mususu yo o moto asoso sila yo koti na openya na nini nga ba okutu bango te nazoya